Mpoka Revino et président Tony Guéret face à la Chine. Aïe aïe aïe, Nalandi, Nayoki, Kolela, Yamboka Revino, Nayoki Elobeli, ya président Tony Guéret face à la Chine. Aïe 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 aïe, Mankaka Diaka. Bon, makamboyo eza nango nde pete, eza nango makasi te, ezali vraiment pete, pete lokola malemba. Est-ce que malemba ezalaka kaka? Basala yango kaka? Pona tuni, est-ce que ba émission ou biso to sala a Karine okotisa mbongo ou okotisa te? A okotisa mbongo. Siko tango bengi pa ma Sylvie, olobi ke mboka ninga tawana, chez Mokonzi ko lekisa ba émission ndengo na te. Yo yebisa biso ba émission nini chez Mokonzi il faut elekisa. Yebisa biso ba émission nini chez Mokonzi il faut elekisa. Certains fanatiques de Karine Mokonzi bana kosa équipe ils ont toujours ils ont changé ou bien en fait balingi ils ont ndenge pas passer biso fait les routes na bongo balingi chez Mokonzi et tambola ndenge nini na chez Mokonzi officiel na Karine Mokonzi, je précise bien chez Mokonzi officiel na Karine Mokonzi des choses différentes. Ça dit balingi chez Mokonzi officiel et tambola ndenge nini pas passer fait les routes na biso fait des routes na bango et pas Karine Mokonzi ou Karine Mokonzi on n'a pas mis à thème. Nous sommes allés l'équipe ça a changé parce que nous aussi nous sommes venus parce que on nous a contacté et on a fait notre effort il y a pour ça là émission nous continuer pour ça fait ce qui va 2 mois je sais pas si combien de mois on a commencé de chez Mokonzi on a évité je m'ai oublié en fait balingi il ça bon nous sommes allés le ballon le cap balingi en fait non président Tony moi c'est que Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Babolingo. Président Tony Guéret. Mboka Revino. Musala banda bobandaki tina mukola lelo 0 faute. Bomemi vraiment likamba kitoko na kati ya chez Mokonzi. Alors, likambo nini nga na ye koloba. Émission Obosali face à la Chine. Ezola kisake boleli. Ezola kisake bomeli pema. Orke ezanango eloko komela pema te. Ezape likamba kolela te. Ndenge na yoki mwa be exemple oyo. Entre-temps, bino moko pe boyebi bien. La Chine ndenge fonctionnaka. Bolobi yango pe na monoko na bino. Donc, na mokuse eza boye. Bino makambu oyo ezoya. O bozo kuta nango. Oyoyo embandi komelisa bino pema. Eza makambu moko normal. Eza makambu moko ekoya pa na yo. Soki bino bokei ba misusu baye ekoya pa na bango. Eya pe na ba oyo bazala wana. Ndenge boza wana makambu oyo eyeli bino obo sentir eza makambu.
eza makambo ya komela pema te. Po mikolo ekoya makambo mosusu ekokoya oyo nanu bomona te. D'après bino, Niau Suzuki, oya zalawana, Linda, oya zalawana, d'après bino, bazala ba vrai chinois to ba faux chinois. Chinoise, non. Bazala ba vrai chinois, ba vrai chinoise. Donc, lelo oso babunga po bazala ki bisika wana kakate, mais parce que bamelaki pema ezalaka toujours bongo sokomeli pema ozali éliminé. Ezala likambo ye pa ya bachinois, ezala likambo ye pa ya ye moko la baronne, ezala likambo ye na bazozo. Soki o abandonné, donc omeli pema. Donc mbilinga ezalaka kaka. Gai eloko na kokoloba na bino intil bomi tungisa. Soki la Chine elingi nini. Po oyo bozotuna ata babengi bino na 50 chinois eza nango solution te. Parce que bino moko na mituna bino boyebi la Chine soki fonctionnera ndenge nini. Surtout na landaka bemission na bino vraiment ya trop. Ata na rate na koyakaka na tala ebandeliki suka. Mende na kati ya emission ngo bolobi pe makambo oyoyo esengelaki boloba. Ba chinois ba mesana ba ye ba koti ba jem ba ke na bango soki ba moni bino. Or que makambo bino bolobaka bemission bosalaka ezali vraiment bien. Ezali koede na makambo ebele. Mais ba chinois place wana vraiment eza ndenge bolobi yango na lobi bosalaka bemission na bino kitoko na ndenge ya bien. Bolobaka makambo ya kitoko. Soki be bokoti na makambo ya maquillage ya beauté toujours ezali makambo bien. Atanga mwana mobali na talaka yango. Alors bandeko ba chinois ndenge bolobeli bango ba mesana bongo ekoma neti tradition. E bandi kaka na bino moko kaka te. Basalaka ngo même na la baronne. Ata omoni la baronne abeti 30,000 views. Bayaka nde na sima. Chinois eloka liboso asalaka na chaîne ya la baronne. Ezala la baronne yemoko. Ezala moto mosusu. Ba chinois ebele bayaka. Atie kaka j'aime akei. Bon. Ba chinois ebele kaka te. Nangai pe na salaka bongo. Ebongi na loba. Na ye na tie j'aime na kei. Sima na kozonga sima. Yango bomonaka, même la baronne soko koti. Botali penza na ligne, batie 200 personnes bazolanda la baronne. Et mati 400. Mais soko tali na ba j'aime, soki la baronne azosala, okomona 400 personnes na ligne, makomi na 1200 j'aime. Nazolobela binote. Nazolobela mboka revinote, nazolobela pe Tony Gerete. Nazolobela yemoko la baronne Karine Mokonzi. Soki azali wana na live, botalaka bien. Ba live, ba like, ba j'aime, elekaka bato bazotala nebele. Bozo comprendre, entre temps, na ba chaîne ebele na internet yawa soy bokei bokomona batu ba diskitaka balobaka to komi 250 personnes nazomona kaka 40 j'aime
tokomi 300 nazomona kaka 60 gem botia ba gem mais pas ya la baronne balebele ezalaka au contraire akomi na 400 personnes 1200 gem alors baye batie bakei nsima nango bakozonga bazozo nde bakendeke te bazalaka wana surtout baoyo baza na basite bazalaki ebandeli ti suka alors mpa na bino mboka revino na Tony Gere bayaka orie batia mpe bageme ebele mpo bakende bayaka bayoki kaka likambo oyo bino bokoloba panda 1 minute 2 minutes bakei voire même ntango mosusu babosani kotia geme misusu bazalaka batie geme bayoki bakei yango wana bolobi na bango comme d'habitude ndenge bolobaka toujours bien nazoflate bino te mpo ngai bobwaka nga babanga te siya ta pata nazoflate bino te me nazoloba réalité bozosala penza vraiment un grand boulot nakobenga yango petit boulot te me bozotravaille penza bozobose mpe bozotia basujet na makambo ya kitoko ya bien même une émission bolobi face à la Chine bomoni likambo oyo mboka revino alobi ezali très important mpe ezali bongo bachinois olobi na bango bien karina kokobeta 30 000 views to yo mboka revino okokobeta 5 000 views soki batalaki kaka 2 minutes 10 minutes bake na bango mbongo ekokota moke oza na raison ke moto oyo atali ebandeli ti suka olobi na bango bien donc fo batalaka panda ba ere wana ebele soki na ngonga wana baza na posa ya kotala tan wana te bakosala nini bazongi sima babandeli na ebandeli ti suka ndenge nalobi nga mpe nasalaka bongo natie bageme sima nango nakobanda ebandeli ti suka soki nakomi na suka te nayebi ke nasukaki na 30 minutes émission sima nango naya kobandela na 25 minutes émission tina 4 heures du temps ou bien natali première vidéo 2 heures du temps nake na oyo ya mibale en plus bavideo ebele neti oyo bino bosalaka maloba eza très important ndenge sikoyo oyo bosali alors ezosenga kutu te moto azwaka ta mingi te akotala yango il s'agit otie kaka écouteur na yo na litoi ata ozosala mosala ata ozotambola ozoyoka yango complet mpo ozoyoka yango bien yango wana nayebi bomeli pema me bobenda pema nyonso libumu efinana bobimisango mbala moko vu pema na bino ekozonga sikoyo bosiporte makambo ekoya mpo oyo emelisi bino pema eza nango kaka mokie Nyau Suzuki bisika za aseki yo Linda autorité na Angola aseki yo Kimia bisika bombami aseki bino alors bino bolakisake bino baseki bino pamba bino boko koka bon nayebi te so bokoka na kotinda bino na makasi te nga conseil na kokopia kaka bobenda pema o comprendre opemi normal okangi pema
ofungoli obendi pema opemi obimisi mbala moko nyonso wu alokangi pema kopema te ta wana nyonso simozongeli kopema normal. Allez bon continuer. Bon, ba maman, ba papa, ba chinois bino pe bon continuer ko chabango panze likolo. O conseil ni na mabena obia. Nazo kende bien mena de. Bon, ba papa, ba maman, ba chinois bino na pie bino kaka mbote. Mboka Robino Tony Guerre bino pe na pie bino mbote. Non, ngabo waka ngai te. Na ko pia mbote te na bombi loboko na ngana sima. Na pie bino ka ciao. Botika la malamu e ciao. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesamide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Samba ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss